bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de week-end, balandenion so info lingala journal peuple pour na peuple mbote to fungoli basango na son assemblée nationale pour na kotel sabino ndenge commission ad hoc pour na insalubrité ba construction anarchique pe ba embouteillage na ville ya Kinshasa et salamaki na rapport na yango et pas ya président ya assemblée nationale le professeur Vital Kamerhe reportage héritier mapina. Commission oyo etiamaki sur pied na plénière na sima ya motion information ya honorable Augustin Matata Ponyo. Commission oyo ezali pona likambo etali insalubrité, ba construction anarchique, ba embouteillage na ville ya Kinshasa. A présenté qui rapport na ye et paye ya président ya Assemblée nationale honorable professeur Vital Kamerhe pe ba réserva qui primaire et paye na ye pour avant que ça la présentation à niveau ya plénière honorable Matata Ponyo président ya commission oyo ye akamba ki délégation a présenté ki na ndenge ya malamu ba grande lune ya rapport oyo ezali bongo na ba axe misatu ya makasi ba facteur oyo ezali kotombola insalubrité ba construction anarchique pe ba embouteillage na ville ya Kinshasa ba action prioritaire pe objectif moko stratégique on a asilisi na ba recommandation politique on a kosilisa to kolongola ba embouteillage pe ba construction anarchique boina suka ya mission oyo 3 ensemble ba proposition yango epesamaki lokola ba recommandation pour na kotia en place na terme ya ba action ba mesure politique publique ezali bongo ba action na impact moko visible pe immédiat ezali lisusu ba action impact pour na koluka kosilisa ba phénomène oyo nyonso bosimbake esengeli problématique oyo ezali lié na insalubrité ba construction anarchique pe ba embouteillage na ville ya Kinshasa pe na ba ville ebele ya mboka ezali koleka cadre ya ba désordre kaka na ba ville kasi yango ezali lelo véritable question ya sécurité nationale pambate ezali ko toucher directement ba vie ya bato ebele pe ezali ko mata na dimension moko ya makasi boye économique, cohésion sociale pe environnement yango ezali kotalisa problématique oyo priorité moko nationale yango ezali kosenga ba action moko ya makasi eyeba na kosalema na ba secteur ya ndenge na ndenge epai ya ba autorité publique.
totikala kaka na Assemblée nationale pour na kotel Sabino Ndongo président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe aederaki na plaidoyer ya bana oyo baza ba déplacer interne na Nord Kivu ezalaki masolo et betamaki tango bakomelaki président ya Assemblée nationale. Encore une fois de plus héritier Mapindeli. Avant bazonga na province na bango bana oyo bazali victime ba déplacer ba conflit armé bango bazalaka na camp pene ya Goma bayaki epai ya premier ministre ya Assemblée nationale honorable Vital Kamerhe kobeta masolo elongo na ye pona ko informer ye na présence na bango na Kinshasa pe ko rendre ye compte na ba situation ya vie na bango ndenge bazana ba camp ba déplacer na Nord Kivu. Ministre ya ba droits humains maître Chantal Chambo Mwavita ye azalaki pene na bango na Fonarev accompagnaki bana oyo a présenté bango epai ya Vital Kamerhe pe situation générale ya bana oyo bakimi ba conflit armé na ba village na bango depuis plus de 2 ans pe bango bazali ko vivre na ba condition moko ya malamu te na ba site ya ba déplacer oyo ezwami na ville ya Goma na territoire ya Nyiragongo. Boye memorandum epesamaki na président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe na kombo ya bana nyonso bazali ba victime ya ba conflit armé na province ya Nord pe Sud Kivu na ville ya Kisangani pe na province ya Mai Ndombe pe bisika mosusu. Pona directeur général ya Fonarev memorandum oyo ya bana nyonso bazali ba déplacer de guerre ezali ko résumer na phrase moko balobi la paix rien que la paix. Na memorandum na bango bana oyo ya Goma basengi na ba décider bayeba na kokota na action pour na rétablissement ya kimia na est ba soutenir processus ya réintégration communautaire oyo ezali affecté na ba conflit ba assurer sécurité ba congolais oyo bazwami na ba région ezali affecté na ba conflit pe lisusu ba investir na bien-être ba victime nyonso bazwami na ba camp ba déplacer. Numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe a félicité ki ministre ya ba droits humains pe Fonarev pona ndenge bazwi initiative oyo ezali ko confirmer que Assemblée nationale azwi vraiment na motema na ye likambo etali makambo ya ba déplacer pona ko trouver solution. En tant que parent président ya Assemblée nationale a même soutien financier na ye pe apesaki bango quelques sages conseils bosimba ke Fonds national ya ba réparation ya ba victime ya ba violence sexuelle oyo ezali lié na ba conflit pe ba victime ya ba crime contre la paix et la sécurité de l'humanité Fonarev na mokuse eza na mission ya ko identifier ba victime nyonso pe ko accompagner bango na ndenge bazali koluka likambo etali bosembo pe koluka kobongisa makambo nyonso ezali kokomela bango. Pour la élection, ils allaient apaiser le 15 décembre. La Commission électorale nationale indépendante CENI a zokoba na sensibilisation électorale de proximité dans le secteur pe ba village ya Massimanimba. Massimanimba 3 décembre 2024 pour une élection ezala crédible pe apaisée pe transparente. Commission électorale nationale indépendante azali kokoba sensibilisation électorale ya proximité dans le secteur pe ba village ya Massimanimba. Équipe utaki na Kinshasa ba lekaki na bamboka lokola Yama, Mikambo, Mamboma, pe bamboka misusu tina secteur ya Pai Kongila ba profitaki na marché périodique mingi penza na Mosango, Kampompe pe na ko sensibiliser bato nyonso. Commission électorale nationale indépendante a betaki masolo directement na ba électeur atel saki bango importance ya ba élection eye bana kozala le 15 décembre 2024 ba agent pe ba sensibilisateur ya CENI ba répondaki na ba préoccupation nyonso oyo ezali lié na distance oyo bango ba ko parcourir pour na kozwa ba duplicata pe liboso ya makambo nyonso kosolola na OPJ pour na makambo itali nyonso oyo ekoyeba na koleka. Programme ya sensibilisation ya CENI et kokoba kino le 4 décembre 2024 na ba secteur mososo intérêt ya électeur pour na ba scrutin oyo ezali mingi ko témoigner engagement citoyen na Massimanimba pour na ko rappeler bino reprise ya élection législative nationale pe provinciale ezali prévu le 15 décembre 2024 na Massimanimba na province ya Kwilu pe na Yakoma na province ya Nord Ubangi. Agent ya division provinciale ya santé ya ville ya Kinshasa ba telemi ba beti tolo balobi oyo ezali kosalamela bango ezali eloko moko ya malamu te nzokande immeuble na bango esika ba mesana kosala mosala na commune ya Gombe mikolo eleki ezalaki spolié boye procureur azwaki mokano
pour na suspendre ba travaux et salemate ba kamwe komona ke procureur ya république a levé les sous mesures oyo ba construction et komi ko continuer nzokande ezali esika na bango ya mosala na tina wana bazalaki na kanda ya makasi mokolo ya vendredi 6 décembre 2024 basalaki sitini moko ya kafu kolongwa na immeuble na bango bakendaki tina secrétariat général ya santé basukaki wana te bakendaki tina ministère na bango ya santé oyo ezwami na immeuble intelligent tina ministère ya justice bakomaki pona kotombola mongongo na bango kolobake état de droit oyo ezali prôné epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esengeli ezala respecté ba mesure oyo ezwamaki epai ya procureur esengeli ezala appliqué bakoki kotonga esika na bango ya mosala te na micro ya Info Lingala journal ya peuple boyoka moko ya ba syndicaliste ndenge alobi ndaku na biso ya leta oyo biso tokutaka ngo utabana miketo bani misala bapapa na biso bamama biso basala lelo bakomi kotekela biso yango toyekoyoka ke batravo ezaki suspendi mais procureur azongisi ke basala misala yango toyekoloba boye président de la république le garant de la nation tolingi te babanda koteka bandako na biso lokola eza ndako na biso tolobi bosbo do anile arrete oyo wana bopesaki bapaya lopango na biso bozongisela biso lopango na biso po ke musala esalema na lolenge ya malamu tobakisi boye toza koyebisa monsieur le procureur général ye nde aza kola na makambo oyo pe ministre ya justice aza koyoka biso oyo alobaki ke justice na biso eza na pokoso eza malade ya solo tondimi parce que makambo lelenge kosalama eza malamu te baagent ya division provinciale ya santé ya ville ya Kinshasa balobi mongongo na bango esengeli eyokana epai ya chef ya gouvernement Mama Judith Suminwa ti epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakanga pi batelemela bato nyonso oyo bazali kospolier esika na bango ya mosala na division provinciale ya santé sitin oyo etalisi ke mongongo ya baagent ya division provinciale ya santé ekoyokana batravaux nyonso ekozala suspendu pe arrêté. Honorable Narombo, on peut quelques artistes comédiens va visiter qui complexe couleur Mama Pemba Bolanda ba détail et l'ongo d'héritier Mapinde mais l'a dit land. Le complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu et loko ezala kaliboso nanu discipline pe bazali kotel so nzambe liboso natina wanande initiateur na yango honorable Nerombungu Fwabanga Moyo akitaki mokolo ya vendredi 22 novembre 2024 kuna pour sensibiliser bana et l'ongona cours enseignant enfin que ba na kotangisa bana na ndenge ya malamu ba veiller pour la discipline ezalawana honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire oyo yemoko azwaki maloba pour na koloba na bana avant tout ezana na discipline bazali kotangisa bana na ndenge ya kitoko likambo ya bitumba to ngulu esengeli ezalate pambate batsa nzambe liboso na makambo nyonso bazali kosala honorable Nerombungu atei bango pe alobi asepeli ke na complexe scolaire Mama Pemba mikolo ezali koya ba ministre babima ba député babima batu ya minene babima na école oyo yango ekosala fierté ya commune ya Kisenso asukaki wana te atambolaki pe na ba salle de classe pona kotala pe kolandela ndenge nini ba cours ezali kopesama pe consigne epesamaki epai ya enseignant oyo nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pe ba corps administratif bayeba na kosala mosala na ndenge elongo bani message ya initiateur ezalaki capté 5 sur 5 ba enseignant pe ba corps administratif nyonso batondisamaki na esengo honorable Nerombungu azalaki ye mokote atambolaki pe na quelques artistes comédiens oyo balekaki pe na ba salle de classe ezalaki bongo artiste bobo pe artiste nkela yanga bango bazalaki wana pona ko émerveiller bana kosala moi quelques démonstrations pona ko soigner pe ko bongisa humeur ya bana na bakati ya ba salle de classe bazalaki vraiment na esengo na oyo bango bamonaki ba artiste comédien na suka ba démonstration na bango balobaki boye na micro ya Info Lingala ba papa ba mama ba yaya bine batu boyebaki te pona éducation ya bana éducation ya bana eza na musika te na Kisensi complexe scolaire Mama Pemba c'est grâce de papa Nerombungu abayaya
classe yango ngeke na congé kala te esa nini ezonga awa bana bakoyeba langue nyonso site bino bato botinda bana na Dubai na Chine a Belgique États-Unis ava kende aya koyekola awa na complexe Mama Pemba nyonso eza normal informe bandeko tu bakongolais toyebi ke fitiri ya mboka na biso eza na bana oyo bazoya donc po motu oyo bazala lobi fitiri alobi fo eza na ekole moko ya bien lokola complexe scolaire Mama Pemba eyaka na lisense bikanga lokolo moko soko tuni mutu nyonso ayebi meme bebe aza na libumu ayebi yo moto ataki kokomisa mwana na yo na ne ozokende na kosila ane wana kobosana te bosetele babwe bamama funa mwamba lukunga ezala eza na sele ezala eza na maluku ozala na bato mpe bazala na lukunga mwamba funa ekole eza kaka moko ekole eza kaka eza na lisense tiana lokolo moko boye bikanga lokolo moko ale niatango ndenge neo aniata makolo bekole nyonso epesa bana bafu éducation epai na biso mwana ozwa mayele aozala diplômé aotanga koyeba kobatela papa na mama oyeba ete complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nero Mbungu ezali bongo na basalle de classe mpe biloko nyonso to baéquipement na balaboratoire mpe baatelier ezali bongo ya malonga epai wapi bana bazali kotanga na bacondition kitoko mpe lobi bakozala bato minene na République démocratique du Congo wana ezali cheval de bataille ya initiateur na yango honorable Nero Mbungu azali kobeta sete azali kotia bacondition nyonso en place pour que enseignement ezala toujours ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba. Bon, toyaki na ekole na biso eza pe éducation ya malamu mpona bana bamama na biso na bayaya na biso na bamama maleo bateka ambisa 2000 ateka na 1500 nzamba pambola bino na excess biso toke na biso grâce à Nero Mbungu bamama kisesi mitema esepela yabo ete élève ya complexe scolaire Mama Pemba ya coupe couture électricité pe informatique basala ki ba pratique ya ndenge na ndenge bolanda yango na bilili ya Ladiland. Pourquoi les cheveux sont blancs et qui sorcier? Non ma petite fille, c'est pas sorcier. Les cheveux blancs, c'est la fille et la sagesse. Ah oui, na biso maternelle ezaka mwana fois mona, mwana fois simba, mwana fois goûter. Maintenant, tu as qui na classe promenade na biso pour que bana va visiter la pièce de la maison. C'est pour cela que tu es là pour visiter la pièce de la maison. Oui, tout le monde bakar na bano ba parents batiki bana bana banda baya ba place eza encore ébélé pour na bana bango pe ba ozala bien encadré biso na Mama Pemba bana ba monaka ba simbaka pe ba butaka. Donc ici il y a la différence au quotidien biso bana ozala décider maman papa ici ko ozali ozala décider parce que Mama Pemba il a toujours le leader. Samuel a jamais fait. Samuel ne va pas retourner. Compagnie africaine d'aviation CAA la Mokuse a présenté Airbus pour les passagers voyager. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA a pesibino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour Nabino ya kotombola bongo chiffre d'affaires Nabino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye donc sala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te
bavia na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastike tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebokona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Ba prophétie ebele pe ba révélation ya ndenge na ndenge oyo pasteur Kabundi Walesa aloba pona mboka ebele kati na yango esalema pe ekokisama bolanda. En République démocratique du Congo, Dieu sait choisir son humble serviteur, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa, afin de prier pour notre pays. Comme nous pouvons le rappeler, avant la publication des résultats des élections présidentielles de 2018, le diable avait planifié qu'il y ait un bain de sang dans notre pays. C'est ainsi que Dieu avait averti cela à son serviteur et l'avait instruit d'aller à la montagne pour prier. Le pasteur est allé à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe pour y prier et où Dieu fut alliance avec lui au travers de l'apparition de l'arc-en-ciel. Kaka likolo ngomba esika tozali arc-en-ciel ebimi pala moko na couleur ya drapeau ya Congo. Eza signe ya paix, ya restauration. Ko ekomi tango ya mboka Congo zo pe kimia. Cependant, le même arc-en-ciel est apparu le même jour de la publication des résultats à la 10e rue de Limete. Il eut passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo entre le président sortant et le président entrant. Au cours de l'année 2015, Dieu avait révélé à son serviteur que s'il y a malheur en République démocratique du Congo, c'est parce que, à la source de ce malheur, un ancien dirigeant avait livré le pays entre les mains de Satan. Un ancien dirigeant, étant père de la nation, avait livré le pays entre les mains de Satan. Alors, pour y remédier, il va falloir qu'un autre président de la République, père de la nation, puisse remettre symboliquement le pays entre les mains de l'Éternel pour sa délivrance. Donc, quand le pouvoir est dans un chrétien, il faut que la prière et la dédicace de dédire solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Zambé Apambola, président de la République, à partir d'aujourd'hui, Nzambe azobanda makambo asika na Congo. Saint-Esprit avait inspiré au pasteur à la montagne de Ngombo Shaba au Zimbabwe en 2018. Le Saint-Esprit les a utilisés dans la bouche du président de la République lors de la prière de consécration du pays au stade des martyrs en juin 2019. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exorcerai du ciel, et je pardonnerai ses péchés et je guérirai ses pays.
Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, brille et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Par ailleurs, toujours au cours de l'année 2015, le pasteur Claude Kabundi Walesa avait déclaré qu'il y aura de l'eau et de l'électricité en abondance dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la ville d'Mbujimai. À ce jour, grâce aux œuvres du président de la République, chef de l'État, l'eau et l'électricité sont devenues une réalité. Des routes et des écoles sont construites aux normes des standards internationaux. Le pasteur Claude Kabundi Walesa ne s'est pas arrêté là. Il a pris le courage d'aller investir dans sa ville natale en Mbujimai en construisant un grand hôtel de luxe équivalent à 4 bâtiments de la même taille qu'à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Par cette bonne attitude, le pasteur Claude Kabundi Walesa donne un exemple parce que lui-même, il croit à la vision que Dieu lui avait révélée d'une République démocratique du Congo prospère, puissante et riche. C'est alors qu'il demande et recommande au peuple congolais, à toutes les personnes de bonne foi qui veulent investir, de saisir cette opportunité car l'avenir est meilleur. Pona kokende na cité babengi Mbwadi na komino ya Ngalema, moyen de transport kuna ezaka ka Land Rover nyonso oyo ebunga na RDC eza kuna bongo etana yango pasi pe makasi. Awa tozabongo na binza ipen bino moko botala penepene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka Land Rover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala. Bokanisi Land Rover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na binza ipen mingi penza penepene ya la borne are oyo bomoni Land Rover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngalema. Bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka Land Rover oyo yango nde memaka population kolongwa na ipen tope na cité ya Bwadi. Population asungamaka mingi na Land Rover oyo batu ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te Land Rover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na ipen pona kokende na cité Bwadi soki Land Rover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons gouvernement la mission là. Nous avons la condition de route. Nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là et ça l'a gâté. Nous avons dit ça mamba, à la peine. Ils sont battus à bois de Massissi. 1000 francs, de boulaka, Massissi peine. Massissi peine de boulaka. Condition de la biso. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali Land Rover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te. Bongo soki okoti na Land Rover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi. Ba autorité bazali interpellé pour na kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin que ekoma malamu malgré Land Rover oyo ezali akala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia. Nzela ipen peza ko beba makasi surtout penepene ya Galaxy maya mvula kuna penza mobulbula nda reportage ya Eriti Mapindemi. Nzela ya ipen ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi Galaxy bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungisa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boye likambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi pona korehabilite nzela oyo ya ipen surtout mingi penepene ya Galaxy ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi pona population avandi na coin oyo.
Ipen la galaxie libula ipen talaka la prince ezobuka la pamba papa ya obongisela biso bachauffeur nzela koleka pasi ma ezotonda la biso solution babongisela biso libulu oyo kosala bien nakoposa ti aleka mpe esalaka mwa elo mo boye oyebika ndenge esalaka na ndenge eza mpena boye boye esala mpena bie te salite trop oyo tokomprendre yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu ebukanaka toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika yango wa basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia Potifa bezali potopoto kitoko mpona bana na bino bolanda. Ah merci, Yabouinde, bana nyonso baza koringa à la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodo la Bino. Ba makanza ba bonga. Pona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Ozalaki ebele pona kolanda édition ya biso ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango boloba merci na équipe mobima oyo ekumamaki édition ya mokolo lelo ngana bino tokutani na mokolo ezali koya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebakona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire.